benga bengra na BCBG baza ebele o wenge salela bango nga wenge ngana bige vie ya biso batu na mokiliza maboko nzambe donc kokufa ya motu to kobotama ya motu nzambe ndayeba nga mama na yebi na nga mote o comprendre nga wenge salela nga rien wenge ezela bango sombango mais na sombango na sima na wenge na pona musala na nga salaki yango nzambe sala justice na senga ka justice nzambe yango ba professeur bande obimate bon wana vraiment ezaka ndenge bato bakozwela ngo mais ngai mapango sombela bato so ba mituka mais nga sala 21 na wingi basombela nga ni mutuka ni moto nini bosiko bobenga nga ngrana eloko ni Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka wana mbote na balandi ya chaîne YouTube na biso info plus mbote na baabone ya site internet na biso www.infoplus.org ngawa bino Moustapha Malembe nena biso bino bomesana na ngai totambolaka par rapport ya d'information actualité oblige déjà besoin na sima kuna musique ezobeta toza wapi awa towana cité verte na bijomerie na espace panafricaine tokotala musicien moko boye aza ex ya wenge musique ya BCBG ye babenga ye le pro bamsu babenga ye l'homme ya libéré bamsu babenga kombo na ye ezali Sunda Bass na ye nde tokobeta masolo ya orchestre na ye to d'ici là sortie officielle ya album na ezobima na ye tomeka kobeta nano baactualité par rapport ya orchestre azokumba ngo ndenge nini estce akokoka kokumba charge oyo andimi bana bato oyo azwi kobimisa album esimba ekartone bato mpe bandima yango estce akokoka nde na kozanga te kobanda émission na nga sans que na remercier baoyo ya ngai mon DG, mon papa Lukman Moudimumba, le vieux Babi Mboli, l'agence Wadem, Oversi, Henri Modogolongo, un Canadien à Kinshasa, ya Moustapha Kobanger, Ravel Boyenga, Nasima Kamera, Ndegos Neige, Topusana, To Kendepa, Sunda Bass, Nayembe Torobeta Masolo, ya orchestre Naye, To ba milieu à Bombeli, ba mélomane, to ba fanatique, nyoso, ba lingaka bonne musique, ba congolais, et puis na ba tunyoso ba kota la biso libanda ya ba pays mususu ndenge ezalaka kaka. Topusana po tobeta masolo. Ndenge na esa yino to. Oye lelo na la petite Sunda Bass, to da masolo na ye. Par rapport ya photo officiel ya album na ye tobeta masolo. Bonsoir Fungola neti masolo quoi depuis na sala groupe le 25 août donc ça une année alors yango totie sortie officielle absolue le 1er septembre donc une année il y a travail kangana qui zo travailler alors ndeko ba tuzala bango bazaki na patience bango ndio moto vandi pour patience c'est le mois kitoko alors to komina bango une étape psycho photo banda psycho film swellingo banda film fait banda nayebi année passée tozwaki yo l'exclusivité ningo lokwani na BCBG ozana ba raison na yo evokaki esalaki ki olongwa na BCBG lelo ozana orchestre na yo ozalaki lobi pa motu lelo yo komi chef
kilo wana ozomona ngote est-ce que kokoka po une année ozokoka ozana bana batu lelo ozobim okobimisa album ozosala sortie officielle kilo wana charge wana kokoka ngo ben nzamba ozosala déjà grâce ozokoka ngo po une année pesa facile te kosala eloko groupe neza ozana batu une année to travaillera kaka to répétera kaka donc nzamba azosunga déjà donc tokobomba te so nzamba asala bikamo na il faut toloba parce que si ezalaki ke na okoka te nde tokomi na temps ota vous comprenez parce que to notre va to répétera mardi mercredi vendredi to ratera te to répétera parce que sinon ezalaki non to kolisa na musala nde kaka conseil tozora pas passage na biso ba mikolo na profiter kuna minute on a pesa vraiment RPDIC bambote avec beaucoup de respect place azali vient le professeur Paulo Santa la pomme de main Jano Bamba neto sola na ninga idéologie ya maele ke makambo fo ko kenango na ninga malembe précédé omoni parce que surtout bien que tous à la pressé au savoir que c'est gars 2 mois 3 mois balamo paf au petit sort au ça le mot prématuré au mon na minute coup de pona ngabu na mona gareti na ne pesa mokie mais bon donc on appelle tout site travail moi trop bato za bato bato musuko mona ta mususu so to ebité donc tout ça là la sigo boulongo autant sigo pekoki au monde alors tout quand il peut m'avoir tout bosser donc il n'a pas de photo travail pour jour ton lingato beta photo présenter musala malonga à la public pour les abutu bodo jour à sortie officielle na biso to sala ma public plaisir to beta banzembo ba icône ya Congo beta papa na biso Lutumba le monument vivant papa biso Lutumba to interpréter nzembo na banzembo na to beta banzembo papa na biso Tabula et paix à son âme. Vous comprenez, ma soeur na biso Mpongo Love paix à son âme to interpréter ngo ba mama Chala Mwana ba mama Mbilia Belle. Vous comprenez parce que est-ce que au côté pour un répertoire te même pour peut-être na BCBG vous allez quand on dit momoko yango wana c'est une information de la BCBG dans la 3e la bande Amour sans tache. Oyebani auto oyebani bavayebi eza libéré même du Amour sans tache so na betango on se retrouver oyeba yango Amour sans tache na yemba sœur na ngata kamage na Bruxelles na Pepe Mbote et na beta libéré na beta boulou vous comprenez donc répertoire eza bon na le bien ko interpréter musique il est ba icône et ça peut que l'accès niveau orchestre nini musa osala na ko exemple maman le watch la mona zangi répertoire mais avant beta concert na beta banzemo ya ba icône donc papa ta voulait abeta banzemo mo Mpongo Love est-ce que maman chola bona zangi ba azai répertoire mutu ko la papa élevé la biso Verambo ko fait le mida beta banzemo ba Nick Nicolas ba ozo on passe ba zangi ba répertoire non on peut tout l'accès il faut plutôt le bateau te mais bateau azola na ba wana moi extrait to le moi ser Mpongo Mpongo vraiment bandeko sunda basalini asala di live ayo orchestre na yo bayo kisabiso moi extrait ya mama le fait Mpongo Love to kango pito landa Tina motema mwanga motema mubibi na kwa kito molingo nga kapa mingi lelo bafutinga lifuta ya mpunda motema ya mwana moto Kaiswaka boye Gaina keyi Solo na keyi komi baby sananga Mutima mwanga Mukina ngele mutima mwanga
Vraiment, je suis émis. Une année, ils ont pambaté. Na moni musala. Mais dans la question beaucoup. Le l'orchestre nous se comment na bana basi. Il veut le dire que nous sommes dans un monde à moi si. Bon, nga na sali eloko mwana mwasi aye koluka musala na ye toyoki mpe ayembi kitoko na oboka yo te nga nakende koluka te kona luka nga mpe nazala mwana mwasi lokola neti te mwana mwasi ayaki na ye totali mpe kesera bato azoyemba na ye bien mwana bato Pamela Ngoma ayemba na ye bien tozwi encadré zela kutu basunzeme mosusu zekoka bamatch ala mwana zela to mosusu lobaka la boulot parce que koloba trop eya na ntina ti tosalaka bosoka bato on continue toujours toujours à Dilay toujours dans le match à la moine maman Pamela interprétant c'est le professionnalisme et après que tous les gens donc et monsieur et quand vous signez comment tous ya boulot ya moi les gouttes le dans le bagou tout mingi était sorti officiel le 1er septembre vraiment bateau bas occasion Hollanda ba manquer ba ya ba vivre hein événement nini ko le kangeli mankoto na bosalite parti longi motema ya maman Esther toujours fidèle hein bon ya là kuna linga tout que solo mo ya papa Lutumba le monument vivant le l'autre le bâti donc le bâti va découvrir nini sorti officiel ko et ozala nga na besoin ba attendre ba boya ba na image nini mambe ko lekela
pour le baloba trop. Parce que tu question mosusu elinga na motu. Ouais. Sunda Bass a signé kozala na bana batu, a signé kobimisa album. Oyebi ke Kinshasa melaka uko beta be simbite papa eza musala oto bana bo mwana to koli nango ngana bi musala musuta nde na ba par musique na musala musuna sala raté donc il faut na sala ra boulot nanga le temps o bana bo wana ni toni no décourager mais on a ko décourager te pour moi le logo to bona beti ina nego vraiment na kumisa nzambe po azala ina biso po bitumbe za fort le batba lu va net ka ba boma mais ba ko kate parce que nous pepe mo kanga ngo nous pepe no za bo ba mu pepe mo o bité zo uta pe kende wapi aussi mon pepe né donc toujours qu'il déjà ça boulot dans la salle à Nobimisa donc ça avant album Bima toujours ça la remix il y a libéré on vraiment on appelle ça la pomme de Membo Tejano Bamba Mutasinzembo mutazu yango donc libéré comme na je to beta mais nga besoin na mitu batu ba découvrir ba misala auto sali ke ina ne to vanda gi te ya vanda ou bien no ba sanga gero wa te to vanda gi fuma pour travailler pour mukolo batu ba ko ya concert ba sepela vous comprenez to ke na nzembo ya papa Lutumba Qui c'est qui? Qu'on se plaît. Héritier sonnet. Y'a bébé. Nduki bazongi ndako sima ya mwangonga tongo ekotana ndeko ya makambo basusu na bisengo basusu na mawa wapi ombole mabele l'économie azali ndeko banza mokolo akokoma mobange akoma mobange achanje nde makanisi ya solo alobi aliya falanga na ye nyonso abomba noki etikala na baoyo bamonaki pasi te basakana na ya Jerry Bonzel mabele nga na lela mabele le 1er septembre venez nombreux vivre en live beta vivre en live tozokende kaka na même idée ya question natunaki yo Sunda Bass album ekobima nde natunaki yo répondre nga déjà une année de travailler de bosser album ekobima mais na minute oyo nous single, il y a libéré. Vous comprenez? L'album peut déjà, tout ça on a besoin d'un studio dans un précédé, ça prend du temps. En plus, ça demande des moyens, tu vois. Studio Ango, excusez, Studio Ango, c'est depuis 2016. Je me rappelle bien que tout ça qu'on a 2016, on a dit que non, et pour qu'on nous a eu une page bien piano, à permettre qu'il y ait aussi l'album. Studio Ango, il y a un cas qu'on continue. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, papa. Et nous recevons l'ingénieur à la bière, il faut attendre. Nous avons la précédente, nous avons la course, nous avons la tembé, nous avons la carrière, nous avons la bandit, nous avons l'aventure. Vous comprenez? Nous avons peut-être que vous poussez pas bâtiment, vous pressez. Nous avons ça là, nous avons la norme. Donc, c'est-à-dire, en plus, ça demande des moyens, tu vois. Nous avons la producteur, tu sais. Nous avons la relation, tout ça, nous avons malembe vous comprenez so on a producteur mo kachembo na cash na ko aso producteur abini na minute na ko mis album na ngata après
1 mois 2 mois na bimisi. Mais ba maison de production tous en anglais là FF victime ezali Kofi Central ezali obeta porte tout pas na bango que nazana produit na ngai na yepa na bino omoni c'est bien mais artiste to beti musique moi tamuke ata mingi te nga beti 21 na wenge donc moi expérience amuke tous en ngo na yebi que artiste ezala bien so ba solliciter yo au comprendre ba solliciter ezala na valeur yo tango ke beta ba porte na mwana mobali papa to bunda kaka nzamba kotika biso te viens nga aller balai écoute jamais lembanga aller balai grand frère propre viens nga yank bonze na PCP Mbote Alex Bwimi na Londres na PCP Mbote viens nga Dylan Cray Roberto Dylan Cray na Jubek na bosanité idéologie ezaki non la vie il faut que bunda malem ya moni to beta ce que le papa Taboula ya tala vraiment papa Taboula grand monument vraiment personnel to na bora papa Taboula les arabes ba live dans tout le bimo mukie qui moi ACP la président Léon Kalombo très très nécessaire très important merci beaucoup Léon Kalombo umela tokende na tozoka musique ya nani Yongoto magazi namona moto nini na mekana wange motema nanga ekana minotombomaye bapekisa batikala nasibutu elongiko basangisa bashanga maze aleka nzela bato basala bakobalaa Yongoto magazi bakoma baenda vraiment na mona te mobimba ya moto etonda nyonso elegance ezali likambo bana mibali bakofa ye andeko botala mase na lineti leki ya mopatipi mase aleka mibali mitema mikobeta mwana ya mama ite mase aleka botala mase na lineti leki ya sharufa mase aleka mibali mitema mikobeta mwana ya mama ite mama na posa ba jour on va redécouvrir sur le mobile bato batikala kaka na baposa bato batikala kaka na baposa sunda basi tokende ebisi biso lelo ezake non tolobi mwa mokie toyoki ndule tokozwa nzembo wana na beti wana papa Taboula banze papa Taboula écoute ezebele mais talaka temps mais déjà on a dit que ça la papa na ngai vient na biso grand frère na biso grand prêtre vient Gentiningo Bilamba kata baboyi mais azaya na biso nyonso wana za kulutu vraiment pona respect na ye donc asir ketanga yo kama bilo ya papa Taboula au CP la forme apesi mbote mingi pe na bo sanité excellence le cerveau bleu aller à Kuala bazaka bayaya ata baboyi mais bazaka bayaya basaka bayaya ata baboyi mais tozozonga sunda basi tozozonga kaka tozonga mamuke na ndako utaki eloko moko ezoleka mikolo yo actualité moko boye ezoleka tovandi tuni tolobi peut-être sunda basi aza na ye prophète amiyebelaka makambo yango alongwaki sunda basi oyebi ke prophétie moko ezotambola mikolo ke jibe mpia na kala mingi te azokufa yango azobanga kobimisa album ya solo franchement etamboli na ba internet partout pasteur ou évangéliste GF fonde alobi ke kala mingi te jibe mpia nazokufa est-ce que yebaka olotaka te omonaka yango te na tala ndoto peut-être yango bino lokola kote kuna mabe ezoyana mikimela nga mambo na yebi yango te nga nabiki vi ya biso bato na mokili za maboko ya Nzambe
donc kokufa mutu to kobotama ya mutu nzambe ndayeba ngama mwana yebi na ngango te donc to peut-être lokola na BCB kwakika na temps na mona que circonstance sengeke na longwa ezaka donc ya makambo nzambe ngana longwa na ngana temps na normal eza makambo nzambe peut-être fois na ma prophétie wana peut-être lokola na yebi malobo loba mukolo tosala na émission olobi osambelaka lokola okateliwa bao basalaki yango nzambe asala justice nasengaka justice ya nzambe yango baprophétie bande obima te bon wana vraiment ezaka ndenge bato bakozwela yango mais ngai na mambo wana je vais pas kokota dedans oyo waki parle na ngai na si na longwa bango kutu nde baza wana na minute oyo efesala bango honneur na fierté ke bamonaka esunda azo évolue mais soki ezopesa mpasi eza mawa ngai oyo naa na ntango kokotama mama te nayebi na ngango te makambo profession wana je sais pas ngai na longwa na temps na ngai normal vraiment nayebi te quoi. Mais quelque part mosaka pe aloba sunda baseye nga soki lelo likambo ingratitude nalobela yango déjà moi trop na bémission ou bien soit bato bazoyeba na bango basignification bamote ou bien nde nini okobenga moto ingrat par rapport ya nini soki mpo na BCBG te ntango oyo bakobenga baingrat na BCBG baza ebele oyo wenge esalela bango nga wenge esalelanga eloko te mais naprofitaki na mosala na nga na nsima ya wenge okompa me nga wenge esalelanga rien wenge ezema pango sombango mpona na nsima na wenge mpona mosala na nga nde fute me wenge esombelanga ngo ta me wenge esombela bato mosuku mpe mapango esombela bato mosuku bamituka ndenge asala 21 na wenge basombelanga ni mituka ni moto nini osikoyo bobenganga ingrat na eloko miso nasombeli mpango ya mayele na nga na mbongo na bandai kozwa na mayele na nga nasombaki wenge esombelanga eloko te sikoyo bobenganga bato bakobenga baingrat baza kuna babiki oyo tosombela 3 mituka oyo tosombela 4 soki ya lenge bobenga bango baingrat nani na bobenga ingrat na eloko nini nasali mpe 20 ans soki 21 ans mais même pas mondele 21 ans eza déjà bakofuta o même okozwa mpe pension na mosala bafuti yo mpe de compte final na yo vai na ndako otyema kolikola te okomozapela ozolianga no malembaleme naloba banga na ta normal donc polémique ate yango mokutu tolobaloba kutu tro te tokona libéré tokana bato baka remix oyo ndenge ekozala bakana remix toloba te bato bayeba nde bulela tokona libéré tokona libéré la porte de fer. Le professeur Koumoussanta et Ajiven Moukao Jano Bamba asengi palado pongeme Liwasa dami sene kunyo estire Shirina nabo kitimika Singana kibo Kipatomel Soki bobo Libere palotuki Ote kosala la nani Jano Bamba asengi palado pongeme Liwasa dami sene kunyo estire Shirina nabo kitimika Singana kibo Kipatomel Soki bobo Libere Roda Kalu Kobaliza mwani ingénieur Mibala, merci, Momo, prison yango ya makala.
Fiche Manon, Océan, Jonathan Lous, Hervé Mobali, Gisangini, Yukwima, Willy Batou, Patrick Gatib, Espéraniaka, Pépita Manda, Stella Canta de Genève, Jeanne Bamba, Lema, Jeanne Bamba, Asengi, Palado, Bon de Mer, Yue Sadami, c'est le Fourion, Estive, le Nache, Bako, Musica, Sima Latino, Impationnel, Soti Boko, pour libérer le bambou, Ote Kozala Yanani. Nakomi lokola panye bakanga na veloe ata ememi lasoma sango merci nango na nkulu bakakoli ro na kalu lokola liyanga na equateur batanda yamemba yo mebikomesiko lokola mikungu na wezekipite sango mpe panzana lokola bakake na maboko ya jarmak mondele ranke voila adresa kuwa didie ntekali jabiro Chekamina Fifi Chilamba, Naomi. Oh yeah, Bimakuna na mboyo kamawa. Awa. Nalalita nzoto ekoto kopalon wisi. Ona msasa jano bamba. Na kele meletan. Maman kabakare. Alino Modelo. Aya ole. Aya ole. Musique il est propre boula, musique ya Rochero. Musique il est propre boula, musique ya Yamba Yamba. Le PDG Magico. Magico, le PDG Trésor Zine. Chico Bofassa, hein? Tu es la lumière de ma vie d'intime, celle de tisser comment j'étais papa. Fonfon. Lilo lilo, lilo lilo, j'y sais bibi, nalilalo, nalibayo, namakakayo, bébé. Hello, chez Yoka. Le fils à papa Yoka. Royal Sona. Na salignon sans solution égalisée. Mokolo ya délestage dans ce provisant. Mana ya béton, comme na ya tanamoli. Malheureusement pour moi, Moura et Sokaki, comme la bangote. sur un bon avétama. Yokola, Yoka, Pour l'amour n'a d'imi. Nawaka, Une cri d'habit en tout. Quelques sont la vie. Un jour encore il m'a Ingénieur, Clarino, Gilles. Ingénieur Taki. Libéré, libéré. Odidio Mien. Voilà donc remix Otosaleli Jano Bamba, la pomme de main quoi, yaye quoi. Donc yango nde bokobimisa avant Avant album Bima, donc yango Mutekoyana nous et Sokola Smart à Paris, à Bruxelles, Smart à Bruxelles, je te salue, Sibou à Paris, ouais. yango nde bokobima avant album Bima sortie officielle. Ils ont le 1er septembre, nous battu na bandrole wana. Sur le Pori numéro 68, na staff na biso Moezana Hollywood City batubala ba redécouvrir rango. Toza na Kasavubo. Et vous allez Ernie. Banda 21h jusqu'à X-Time. Vraiment le PDG Magico pe na PCM Beauté, Trésor Zing, PCM Beauté. Donc voilà quoi. Est-ce que par ta permission,
aussi saboté sans que mission s'est présentée, ce que peut permettre à Bisso. Tout le bateau, on a mon coup de temps, on a présenté ma mission, présenté par moi. J'y vais, nous sommes la deuxième fois, il y a pas de fidèle, à Gaï. Nous disons, il y a fidèle qui m'a donné le bazar. Maintenant, nous avons pas de bateau, pas de vie dans l'homme. C'est tout le monde attend dire le mot ainsi. Tu vois, Maman Pamela na question mo yenga na tuna yo ozamo na mwasi azalaka Fleur ndenge balobaka pendant une année na moni ozoyemba malamu merci vraiment ozoyemba kitoko production ezate nini ezosalaki otingama pasunda basi. En fait non zala bref non quand ma pasunda basi parce que na senti que à venir eza na moi temps na sali na maile na ye donc à venir eza avenir ezali. Oui. Yango kaka yo kangameli. Oui. Et loko mususu ezate. Non. Elo ezate. Avenir eza. Vinanga maile belé. Nde na yela kinde na zate. Musala peze belé makasi. Do va maile makasi. Façon so coacher dans do bakisaka ba maile belé do. Na koza pression olongwa tetala ka vinanga ya maile makasi. Avenir peza donc. Ils ont promettre. Merci vraiment. Tozongi Potoki. Vraiment, excusez-moi, on a profité, on a fait ça honorable Gigingo Mambote, on a maître Lirpan, on a fait ça vraiment Mambote, on va mettre la biso basuki, la biso pena mam, la biso des arts na robot ça la bangote. Tozoki na suka ya émission na biso. Nini okoki koyebisa ba fan nyoso balingaka bonne musique o bamona sunda basse kala toyebi ke tosisa na morceau moko après une année toyebi ke tosala na biso na chaîne na biso tosalaka na émission ntango olongaki BCBG lelo après une année encore tozwi yo okoyebisa bafan wana nini et puis baprogramme ya mouvement na programme ya le premier okoyebisa bango nini. Bon, vraiment, on a eu ça pour voir que biso tozo bosser, tozali, aussi to travailler. Donc, bateau balinga bonne musique à nous bana. En tout cas, ba hésiter te baya na bango. Pour bonne musique, baya, bako yoka, bako juger quoi. Pour biso andi tout peut s'en des privilèges mingi na musala. Pour polémique ezaka na on a goûté. Et non on a ngati na ça polémique nanani. Vous comprenez? Donc, et on a baga que le 1er septembre baya ebele. Baya go découvrir pour ba giga mo extrait faut ba so ba mona pote ba makino ali no toi ba animateur la makasa toi neti mon qui est chef d'orchestre da biso calvé sur voile hein calvé sur voile chef d'orchestre da biso ba kanzo na mbonda toi animateur monsieur Bichako monsieur Suwana sirène hein Samato wala ndindi yo ndo na biso pe Zimbabwe azana le mtazola biso d'instrument donc tu vois on va canter bango tu vois na America tempo sirène solo yendo ndo bango ba petna ba so coaching Christian Licon papa zana chichi na santé ni efulu na bango pizza en fait donc voilà quoi. Donc Monique mouvement on est au grand complet. Donc il y a ressemble le 1er septembre ba découvrir to bombi kuna ba danser ça to bombi misa bango to bombi bango wana ba surprise ba découvrir. Numéro contact et puis bah mbote mayo vraiment de tous ça va contacter biso 09 98 11 89 32 09 98 11 89 32 un numéro zinga momba la moko wana mote geni bureau bazate to bureau à bazan na bango mais téléphone na sima nga moko donc à partir 6h na lamuka na zana on a gérant on comprend donc nous gérer téléphone sur bengi na sono za na bureau pesa na ngo mais
numéro to pesi nde yango eza keno nga mona za nango so muta bengi direct to na studio wana besoin pour ma solo ndenge za nango baka on est ouvert quoi ambote na yo vraiment bambote yango pesika mbote na bato nyonso oyo bazolanda biso napesi Florida kombote napesi Fefi Mbula mbote napesi yana nga Jerry Bonzele mbote Albert Balembo Kile Senzedi bana monti Kile bino boyebi kaka masolo na bino yango ya kosambela te aso matadi pe na bi koza kuna na bamikili ya ope mbote na yango wana tobosani yo te Gilan Tumba en États-Unis pesi bino bambota tro Setiande tobosani te Pichukambo Jukas pesi bambote donc abaze belé ba comme musu na mitu ezo échapper mais bon ba tu ba comprendre kaka ba comprendre musu ope ba zuite malasima ba roya kaka eza na ngote Christian Lifenya na bosani yote Christian Lifenya toi tu es mon pote et tout le temps yo di kaka Christian Lifenya nga muguna ba Lubumbashi na ngola wa ke ba kuna ngola ba lela biso fordo ba na ngola pesi bino mbote nzamba sunga to ya na biso to musara ba borso yo bimi tobi avion za na ya mutu nyonso so musana ezali o matakaka to senga ka nzamba sunga na ngola ba to pesi bino ba mbota trop so ekuti na tongo bondea so ekuti na soir bonnet Rochelle mwana Luanda bibili senga Hervé Mobali bino na kata Luanda drapeau Patrick Baltazar ya ubi toza o senti mouvement donc toza bo public biso même bezo la fête mariage to ya o sepeli to betile ba biloko ta to tcha susu ko ba biloko na biso so ko bilisa donc nous doit après le premier to ko ouvert on a besoin sur la base on a fait anniversaire ya mariage ben la biso to ko ya to ko beta au fêter là publicité du tozali mais donc à partir le 1er septembre to ko mi mais ça va président ba ta mo extrait nana zo clôturer et puis natika la binota bo beta moi et le gasuka na gosuki sa beauté sans que ngapena remercier à bangai mon DG Lukman Mudingumba papa au mwana na yo mon vieux Babi Mboli agence Babem overseas na Belgique le boss René Nikobi agence Troika ya Moustapha Kobange assalamu alaikum HM Henri Modogolongo un Canadien à Kinshasa Raphaël Boyenga na New York Korega le grand couturier Mangola Magabi bao na bosani na mbalasima na tikibino na Sundabas ba clôturer na loko moko boye kitoko Guilhem Mulenda en États-Unis mon ami na tikibino Autrement dit, maman s'en va-tu et arriver ça la faute à depuis la zaya on est ready de l'autre city ah ouais maman s'en va-tu ouais tu es un matambo maman qui se cagoute na yo à travers la poussara yo maman il le poso na yo deso boma la desionanga na kotesa yo bolingo ya makasi ya totonanga na koboma yo nderebi jusqu'à ce que yo singa pardon auyano bébé nanga bébé nanga bébé nanga auyano abenga yo bébé nanga mama sora-tu bébé nanga bébé nanga souci ngai koma nzoto ozanga eza koshema basi wana bazali zemo yotolonga motema lamba eskoki nakoma nzoto na yo na motema lamba
Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka